Mbote mingi ya balangi ya FKM Vision TV to Photoflow Vision TV. Na la Reine Nzinga TV. Te lisusu na émission na bino kitoko bolingaka mingi te bengi yango Akever. Corazon Albertin. Kuna tolobelaka makambo etali mabota na biso, makambo etali makambo ebele ya mokilini oyo ekoki topesaka batoli ebele, tobetaka masolo oyo mutu nyonso asepeli otali solo oyo esepelisaka mpe ezali kopesa conseil na bomoi na biso. Lelo toyei na spécial, tobengi yango spécial bonne année 2020-2021. ezali journée kitoko tobongisaki yango mpona badédicace na biso. Surtout mpona baoyo nyonso balingi kosepela oyo bazali toujours kozala balingi kopesa ami na biso na bandeko na biso nde tolobi na tele na biso kino topesa merci na baninga na babota na biso na baoyo nyonso basali biso malamu na année oyo touti kosilisa bien que année oyo esili kitoko te na Reine Nzinga avant tokende na tuna na motuna tokosenga esquisse na technique surtout tozali na difficulté na live ya liboso tokozobenga yango live ya mibale afin mpe toza na bainvité na biso lokola Mimi Selunga TV mpe Mami Ndongala TV en direct de Paris. Bango nde tozali kozala un peu problème technique bakota ba rejoindre biso na live na biso mais cette fois-ci tobongisi déjà problème nyonso bakanti keno tokozala bango ensemble afin que to partager année oyo expérience na yango na difficulté nyonso surtout na bapasi nyonso surtout vraiment année ezalaki année moko ya pasi ezalaki vraiment année ya pasi nino koki koloba na badifficulté tokutani nango na mabota na biso na misala na entourage na bamitié na biso vraiment topesio maloba na ba bazali kolanda biso biso mo ya liboso na no bambote na biso pa ebozali eza bongo ya bino na Reine Nzinga bino mo boyebi ke année oyo ya 2020 ne bandeli ebandaki mabe pe ezoki esuka mabe année oyo moto azali na esengo aza te motu nyonso aleli ezala bana ezala biso bamikolo motu nyonso aleli po ete année moko donc nayebi kutu te nayebi te banda kaka maladi oyo ya coronavirus oyo eyela biso ebebisi makambo nyonso ebebisi vraiment makambo nyonso na bamisala nyonso vraiment esili kobeba yango na année oyo ya 2020 oyo eza année moko etiki vraiment bato basicatrice vraiment année oyo kitoko topesi susu papa topesi susu Chiko Ndembo Talita Kumi Minina Tibigu Levanta. Oh, Talita Kumi. Vraiment, ceux qui n'ont quitté le même Minino Tibigu Levanta, nous bakeno mwana ya mwasi telema. Dans la qui parole ya oyo yeso a ordonaki na moto oyo asela kokufa. Album ya moto no bakeno est déjà opérationnel na ba plateforme sur YouTube. Ya Chiko bobitika Chiko Ndembo kokuta yango na YouTube album kitoko soki tokozwa chance awa tokoyoki sabino yango mwa moke afin ke bo sepela mais pour le moment tozozela na bainvité na so abongamaka déjà esika bazali mais entre temps tozali kosenga ke obongisela biso nzembo mosusu ya papa Filo keba na mopepe afin ke bato nyonso bazali kolanda biso bayeba so kozala na biso kopartage na biso moma oyo baoyo azali kolanda biso bopartage video oyo bisika nyonso bozali bopartage yango bobosana te totie numéro ya telefone olingi kosala dédicace na famille na yo osala surprise na mwasi na yo na mobali na yo na bana na yo na bandeko na yo koki kobenga tokopesa bino ntango bisika nyonso bozali tosasi na motu moko bakoki kobenga meme bato bakufeli toyebi ke année oyo eza année moko malamu te eza mpe na bato mosusu oyo bazolanda biso mpe na ntango oyo baza vraiment bien te mitema na bango esili kozoka ezosengake toconsolation na bango pai bozali botomba telefone numero na biso eza likolo tokokabolama ba biso nyonso vraiment kani tolobi keno na ligne je crois kazali kolanda biso na mikolo ya bokomona ye mpe lisusu tozali kosinale bino kitoko ezala so na motu moko to ndeko moko tobengi ye ngai nabengaki prophète Habakkuk donc Habakkuk en anglais tout donc azala kozala so moko invité na biso to moko bacorrespondant na misala tozali kosala surtout na kati ya mboka na biso esili azali topesi ye mbote topesi susu paster Florine fils de Dieu topesi ye mbote topesi mama Grace mbote topesi en tout cas ntango badédicace kozala tolobi ke banimero ya telefone ezali na bato nyonso eza na likolo même na WhatsApp okoki mpe kobenga donc tomoni mpe makuma vinga koti donc topesi susu mbote esika azali molobeli ya mboka donc 007 aza James Bond
James Bond. 07 topesi mbote sikazali topesi presque saki photo mbote topesi Élysée Dombele mbote alengola do alengola mbote mingi ce sont des chaînes autres qui collaboré na bango na mikolo ko na 2023 que non musala mebanda musala tozobanda vraiment donc il tose la peine de savoir que nos photos fleur béton mais va bomber sana mais entre temps bon personne n'a dit pas sur mon pétrole ba que non situation to ça ko kutana yango vraiment mon peuple mabe ezali ko ngana kati na mboke ningisi mabota ebele ningisi misala ningisi ba santé ningisi nyonso to komi ko tamo na cash ne to ko kusu kolobate to ko jamais ko s'exprimer devant aux ezali droit na biso parce que mokili elingi boye keba na mopepe composé en direct ya papa Philo bolanda yango papa Philo mbote sika ezali soko ezali kota ba jeune emataka ebele afin que na tura na pesa la pena ebele otaka ba jeune ebele na vidéo ko partager yango lisusu entre temps mami Ndongala tozokotisa yo luka moye kokota na live na biso afin que obima na écran bato balanda yo wana tozokoyebisa freshi kondembo tindela biso talita kumi na messenger ya la reine nzimba tolanda yango koto oyo tindela biso chanson yango na messenger ya la reine nzinga po mpa na ngai kosimba te ouais. Merci Mingi. Bokota ba jeune ebele ko partager vidéo partout. Les églises aussi. Vraiment, Telema Sosola Yamba Yesu. Ya Mami Ndongala mimonisa vraiment. Tozela yo kota.
Mimi Selunga, invitation PC Yelio déjà. Ocha pena ba fleur ba j'aime et belé na ma émission na bino afin que vraiment désolé quoi. Bon profiter l'invitation ça déjà en chemin beaucoup afin que vous partagez la vision. Ya donc abo moni ke note nini kati donc kande bo moni ke no life na biso ndenge ezali donc to ezalaki chanson ya kebana mopepe mabe koti ebele kati na ba mboka mopepe mabe koti kati na mabota ezalaki chanson oyo ezali composée inspiré par Dieu, composé par Papa Mopepe, Papa Philo Mopepe siki ezali mbote mingi Zambe aiba ko batula pe sumayele belé afin que ozwaka toujours message na ye pona ko leisaka ba bate na ye kati na mokili ya solo mokili na ba situation nyonso ya pasi tozana posa ya consolation donc il va dire que non mutu oyo azali na pasi azali na consolation azali na posa na lisungi ya ndeko na ye lokola consolation. Merci na consolation na yo à travers nzembo oyo ndeko nanga toyebi ke to traverser 2020 ki to côté 2020 ezoko sala pena eyeleki biso mpepe mabe na niveau nyonso ba niveau nyonso nzembo oyo eba ko consoler ko bondisa mitema ya bato oyo nyonso akutami ba problème na ane oyo tolobi ke non na likolo ya titre na biso toyeba kozala reconnaissante topesa merci na mabota na biso pe kozala mobali na yo mwasi na yo bana na yo biso bazali bandeko na yo surtout na ndenge to traverser année 2020 oyo na ba difficulté numéro ya téléphone na biso ezali place wana ko benga direct ba o bazali batalman ko benga na WhatsApp ba o bazali peut-être batalibanda pe batumsu pe ya Allemagne ko benga na WhatsApp afin que opesa ba dédicace merci na famille na yo merci na bandeko na yo merci na baninga na yo merci na ba camarade na yo merci na bana na yo surtout ko bosana te merci na Nzambe oya bateli biso oya sala ke yo na ngato za la pena koyebana bandeko ba ami afin que musala o tozali ko sala et que na yek sabino que no musala o tozali ko sala na la reine Nzinga soki bino tembele biso za kat nesika ote soki yote mbeli biso zo mona nesika ote donc pona soutien na yo yo tokozana liste belé ya ba dédicace mutu nyonso ko banga te surtout ba baza pena to ba o baza pena ba membre ya biso to ba o bazali lokola ba fan na biso ba o bazali lokola ba ami na biso bango tu moko na moko akozwa dédicace na ye na likambo nyonso akozwa dédicace na ozalo merci mingi na soutien na bino na ba ono so ozali kosala entre temps ozali kozela ba invité na biso lokola Mimi Selunga TV pe Mami Ndongala TV mais tozali komona ke bazali na difficulté belé pour tozali kokotisa bango tango nyonso tozali kobenga bango nous tozali koluka bakota afin ke baloba mais peut-être difficulté technique ezongi libiso lisusu na système oyo oyebi kaka kotravaille na basi ezali likambo pena ya PTT
mais Dieu merci parce que achinga kati na bango nazali entouré na ba mama oyo baza ba mama moko ya respect ya lokumu ba mama o balingi vraiment bato bazali kopesa tango na bango butu moyo pona kopesa bino merci pona ko soutenir bino to pona ko consoler bino to pona ko koyoka bino to pona kopesa bino toli na situation nyonso oyo ezali kokomela biso na mabota na biso to na bomoi na biso yango na koloba liboso la reine Nzinga merci mpona mosala ozwi merci kozala so moko ya collaboration to moko lokola collaboratrice ya FKM Vision TV pe Photoflow Vision TV pe lisusu Mami Ndongala TV na kati ya Paris. Merci suna Nzambe oyo atindaki mopanzi to pembeni nanga kozala so moko ya basakoli oyo azali kopesa tango na ye vraiment ya ko soutenir ba mabota ebele baninga ebele na bapasi pe na mitumso sali ko komela biso surtout na 2020 oyo ezalaki vraiment tsakave pe lisusu Mimi Selunga oyo azopesa tango na ye vraiment monaki batiki kolamba ba mama oyo ba bosani mususu misala mususu mususu pa kosani kozala maladi na musala lobi keno kaka po ayeba ko atteindre to ayeba kaka kopesa o toli na likambo moko songolo ezali kotungisa yo na bosenga oyo sengaki ye vraiment lisusu merci toza sur la télévision sur nini Virginie TV. Tola sur la Virginie TV, il y a des gens qui sont moko ya collaboratrice na bisto ba moko ya collaboration ya lisanga auto salaki ba moni so zali ko su tango ebele ya ko so tango vraiment ya ko pesa toli na mabota na biso na misano so vraiment ba on so tangi tango yoki bo s'abonner surtout na ba chaîne oyo eza ba chaîne o ba mama ko ba zali ba mama ko ya respect kuna bokozala vraiment pas dessus parce que tobetaka masolo ya bato te etalaka nango biso te tobetaka masolo ya vie ya bato te etalaka nango biso te tozali kaka mpona kopesa toli tozali kaka mpona kopesa toli tozali kaka mpona kopesa toli la reine Nzinga so ozali na liloba koloba koyi koloba concernant thème na so tozali nango kopesa kaka merci na bafai na yo surtout okoka koloba entre temps tozobelela lisusu keno Mama Ndongala TV, Mimi Selunga TV, est-ce que vous allez partager des missions bon ça la effort bon ba ko mona na bokota na été difficulté ni bozo vraiment bokota ba fa na biso bazo poser la bino au cas contraire to ça la système ya on est aux affaires système à téléphone mobengi ou le bi boza na moto partager ensemble avec ma question soki bokotuna pe mituna bokotuna bozanga te bosala liste ya ba dédicace ba fa na bino afin que ba sepela pona mukoma lelo to pesi mayo jino TV de Berlin mbote ye pasali kolanda biso lisusu merci mingi musala kitoko ozali kosala ozali mopandisango mopandisango tolobaki mutalumaka maki aswanaka te pe abundaka te nyonso koya fo koya na yebisaka la reine Nzinga TV pe Mami Ndongala TV na Mimi Selunga conseil na pesa bango so muta critiquer yo pesa kaka merci c'est pour cela thème na psa les alika ki to koloba kaka merci na nyonso oyo eleki na 2020 ba fan na biso partager vidéo oyo bo kota ebele bo partager vidéo oyo pona essayer to ko pesa mbote ebele na ba fan na biso place bozali bo ba keno tant ozo kota dédicace no pe ko yo Canada qui vraiment et que ça la seconde pe mama Mimi Selunga ni to benga ke Victoria Tete to sali mama partager vidéo ça la effort au côté to so côté ça yo mais to so comporter ni zo simbate mais au cas contraire toko zo kaka à travers WhatsApp na biso direct o intervenir pe na mkola lelo ko pesa peso merci surtout na ba fan na yo vraiment 2020 la ki 2020 moko ya saka ve hein. Donc, il y a qui facilité. Donc, je crois que bon, la reine Nzinga si a comme déjà pour les parce qu'à ce moment-là, les gars, mais entre-temps, tu es là sous moi, Nzembo, so pas filo mon pépé. Pour Nzembo Oyo, et les alliés pena, chasse Oyo, photo, tchakamo mingi, entre la fraîche, condembo, siko zali, tidela biso audio ya talita kumi na messager ya la reine Nzinga TV, parce que pas n'engagé que simbate, poto yebisa so toyebisa so bato koyebisa keno album ya talita kumi et si elimaki déjà ils sont déjà opérationnels tozali kopesa tellement maman na pesi mbote siko zali mbote mingi vraiment za ya biso ya motema mbote mingi partager vidéo on a bato nyonso numéro de téléphone pe zali mama tellement obenga pe o intervenir na émission kopesa merci surtout dans Nzambe
mpe kosala dédicace na baninga nyonso bami bafamille na biso kolendisa bango mpona mbula oyo touti kosisa marge ya pasi bakosepela mpe so bayoki intervention na bino antosala te numéro eza na WhatsApp eza mpe na numéro ndenge la reine zinga azoloba na WhatsApp oui okoki kobenga normal okoki kobenga na WhatsApp tokoyamba bino merci mingi tozela antoa tozoka nzembo oyo totanu nzembo bongo la reine zinga akointervenir ebele lisusu mpe na koloba entre ta mama mami tozela kaka keno bobonga makala na mimi selunga vraiment sosi na biso ezali keno bokota live ensemble biso vraiment bien po baza bamama moko oyo mpe bazoindike vraiment éducation makasi eza mpe na nzela na bango elinga kozala vraiment malamu so mpe bazalaki na ligne bomona bango mpe live ndenge bomona biso mais problème kaka ndenge ezalaka technique natia nzembo tozela nzembo yokama ya papa Filomo Pepe tokeba na mopepe mopepe mabe na 2020 tozotika mo tant tokoma 2021 wana vraiment mopepe mabe kozala sute to papa Filo esi apimeli yango deja pameli yango ata osambela te tika mabe Satan aza à côté, mais aza na elite yango te pa nzambe aza na nguya te bokota bolike video mingi surtout afin que bapesa so ntango ebele toza vraiment na posa balike na bino bopartage mpe video bopartage Allô? Bonsoir. Merci mingi to sepeli mingi tieba koza live bato mingi bazolanda yo. Merci mingi ozali vraiment bienvenue na émission na biso. Vraiment to yambi yango de sengo mingi ne sengo makasi vraiment papa Timothée Nzambe apambola yo bien aimé mutu na Nzambe amona yo ebele vraiment pour la participation na yo vraiment kaka mito ali koloba ke 2020 ezalaki année moko ya pasi vraiment yango tolingi kosala ba live okopesa merci surtout ba dédicace na ba famille pe na ba ndeko na biso nyonso oyo surtout to se soutenir na bango pe to kobi na bango na mbula oya elingi kosila to kotika biso maloba mboka yo mais 2020 et l'équipe ISO vraiment la moment où ils ont réflexion comment tu peux se comporter maintenant tout ça toujours qui est un avantage difficile parce que mais qui t'a nous maintenant tu vas comment tu peux se comporter vraiment parce que tu peux pas la même comportement de tous ceux qui ont 2020 parce que enseignement ni au biso to ko retenir
Vraiment. difficulté. Donc, il y a beaucoup de gens, des serviteurs de Dieu, des gens, beaucoup de personnes ont perdu des amis dans nos familles. Des réflexions sur le lit et comment on se confronter. C'est que moi, je pouvais demander, c'est moi, là-bas dans la bataille, ce qui m'a arraché tout le temps car les jours sont mauvais. Donc, on a la table où c'est la réflexion que nous Dieu s'est à réfléchir pour la vie et puis pour la vie à l'autre. Vu que tout le monde corona, Covid-19, mais nous ravager partout. Et on ne sait jamais. Année 2021, si plus les gens réservé. C'est ça. Tout compte à la malade. Tout compte à la malade. Mais tant que nous sommes dans les années que vous souhaitez comme été, vous souhaitez toujours la bonne chose. Voilà. Il y a même à tirer la bataille sur la photo Flow TV et la bataille sur la émission. Vraiment, et tout réfléchir. Le but, au jour du bonheur, sois heureux et au jour du malheur, réfléchis. Voilà l'intervention là. Vraiment, les jours du bonheur, tout ce là, les jours du malheur, tout réfléchir. Ezali temi kitoko oyo to sepeli troyo kalisusu na pokwa lelo. Nzambe apambola yo mingi vraiment kaka ndenge surtout na intervention na yo ba onus ba yo kio ba sepeli je crois que ba j'aime ezali commenter belé na ba tros ba landi message o kitoko ba bikeno na jour ya pasi to ba ko réfléchir ni auto sala afin que tu va ko dominer pasi oyo. Merci papa la sonzamba mo na pour intervention na yo vraiment c'est mon avis surtout partager vraiment na yo pe longo so ko na mo ba dédicace na ba famille surtout pour na ba op ba ko na pasi oyo moi ba kombo ko tangi sala pe mo esengo mingi etaki yo tu nazali liste molai. Allô le dédicace na liboso ouais nazo ko pesa na dédicace nazo ko inviter ba tunyo sur les 3 oyo il y a premier dimanche il y a mois de il y a 2021 vraiment dans la bataille sur la Berlin basa invité l'église ya pasteur Kiri le pasteur Kiri na Samarita Strasse il y a tous wana des journées spéciales ils ont un message qu'ils ont réservé pour la balagnosse donc nous avons invité la balagnosse il y a où là tous à la Milulu et ils ont le premier dimanche pour recevoir la bénédiction année donc invité la balagnosse et maman tinala na ba pasteur Nyos ensemble na révérend pasteur Kiri na révérend pasteur Philippe na révérend apôtre Aguilas et apôtre Nestor, puis dans la serviteur Nyos, l'évangéliste Doudou, Nyos, salut, dans la zébélé, sous le même Banakutanga, Awa, donc liste déjà, mon aïe, na pesque, la dédicace dans l'état à Photoflore, mon temps, ça, Moussala Kitoko, ils ont même là, tout le qu'on y est en été, tant que mon kilézo, le bas, et puis, tout ça, pour la soutenir. Et la pesque pour la maman la biso bozanaye la reine Nzinga TV moi c'est ma casse vraiment merci mingi yokani kosala ka rappel que non le 3 janvier milulu minene kozala awa na kati ya Berlin na église abengi la grâce divine ya pasteur Kiri ba oyo bayebi yango te ezali na Samarita Strasse donc kuna nde bokokende je crois que ba flyer asi maki déjà to ba flyer ezali déjà na Facebook na mikolo ya pe to kozanga te ko partager yango surtout pour koyeba ko soutenir musala nzambe. Merci ebele bana Berlin surtout bozanga te mukolo yango ezali lokola premier samedi to premier week-end ya mois de janvier donc il y a les 3 boya ebele to tonda nzambe afin de partager to kota 2021 na grâce ya nzambe pe lokola église ya benga la grâce divine donc il y a ngolo il y a likolo de boya pe bozwa ngolo ya moto kota na 2021 ensemble to bosé que évangéliste Timothée a outi musika zalaka na Berlin awa a outi siko za libanda donc ayeka extra pour la journée yango afin que basanga na pasteur Kiri basala bapambola bana nzambe afin que journée yango za kitoko. Merci pour la présence na yo Berlin zali ayo lobita kino bienvenue mabele bakoko na mabele no bandaki awa donc lokola position na lipamboli na à travers pasteur Kiri na lingomba la grâce divine to kozala pe pour soutenir musala yango c'est pour soutenir yango mais ma pe ba image à live na batu po ba pe bazala pe toujours informé. Merci mingi nzambe amona yo 2020 boko tamalamu na bakasi nyonso po na nguya nyonso musala nzambe kende liboso to ko se soutenir toujours
pe tokomesana nzambe amona yo na numéro na biso tozali na yango kani toli ke no bobengaka mpona kopesa ba dédicace tozali kozela yango surtout mingi vraiment entre ta la reine Nzinga yo lelo kosala mingi tiena biso ka nzembo ya papa Filo afin que nzembo yango tozela entre ta ba invité na soto tozali na bango vraiment avant no kotia nzembo ngape na lingi na loba po ete la reine Nzinga pazawa ouais omoni bato mosusu bazolanda biso bayebi te soki la reine Nzinga aza nani. La reine Nzinga ye pa aza na TV na ye. La reine Nzinga TV FKM Vision TV na bato nyonso oyo boyebi nga te na ye bongo bon toyamba na invité na biso toyamba na invité sema na oloba ouais toza na Mimi Selunga TV toyambi yo normalement il fallait oza na live nous to compacter pour nous na yango mais lokolo koti na audio to sepelaka to no mituna to yoka yo pe ba fan so ba yoka yo pe ba fan ya Mimi Selunga TV ba yoka yo à travers live auto zali kosala ya liboso mbote mingi epesa mi na photo floor pe la reine Nzinga TV mbote mama Mimi Papa Flo, vous êtes dans Balandinio, so bazon dans la biso na sepel merci mingi pour la invitation à Pino. Mbote mama Mimi mbote. Vraiment te regretter il fallait tout monde ayo ba dit non. Non na live na biso. Mari beauté plus donc. Kasala ki maquillage spécial pour la journée de l'homme mais quand cela est donc qui est sali biso. Ezaka pe malamu. Vraiment. Ezaka malamu pona papa Sami. Mais yo pesi papa Sami mbote mingi. Mbote papa Sami. Ba fan na biso ya ba télévision et bébé. Tanga mingi ba commentaire toza pena concentré te. To ko banota ba malende to no ko malende. Tokotala yango tokolobela yango siko ba fan balingi baye ba bilani ni tokoki kozana yango na 2020 oyo na ba surtout ba difficulté oyo tozomona yo etanke mutune ezali na ba fan na soki bilani tokoki kosala na 2020 oyo surtout kotala ndenge difficulté to memami na yango kobanda ne banekino na ngula ya sika oyo tolingi kokota surtout bino ba mama o bozo pesa pena tango na bino pona kolendisaka mabota ebele nino koyi koloba po tozalaki moko kati ba panisango na difficulté pour kutami na yango na 2020. Oui, merci beaucoup pour la parole bopé singai, merci na sepe na motona. Bon, bila na ngai vraiment na 2020 o bozo kanga bien ba. Oui, très bien vraiment très kitoko. Ah oui, ok. Yeah, bila ngai na 2020 biso soto yebi yango bien ezaki ane moko vraiment en tout cas même bana miki tikali na mito bana donc ezaki na ane moko vraiment ekoti na histoire donc ezaki ane moko pasi mais nzambe moko ayebi bible ebisi biso boye na makambo nyonso tomona na se ya moi oyo esengo ube pasi foto komisaka nzambe nzambe aza ezalaka te epa ya nzambe ye moko ayebi aza kolo ya tape ya circonstance soki apermetaki yango te elingaki mpe kokoma te mais lokola ekomeli biso bamaladi baoyo mpe bakei donc eza likambo na ntango na yango mpe ezalaki na mabongisi ya nzambe ye moko ayebi mpo eza na eloko moko te ke nzambe alingi te esalama kaka motu motako aa na makoki ya kosala eloko nzambe apermetre te donc mpo na ngai na oloba ngo bongo nalika na sekisa yo bato alobi ke no 2020 oboyi na olobi oleka so life te nayebi te mpo bato bakritike yo mingi bato balobi na yo mingi olobi oboyi na yo eske eza ya solo okima toko jala ah ok vraiment tosepeli mingi bongo sikoyo eloko ni ya kitoko bongisi mpona année prochaine donc année oyo tozali kobanda mpona bafai na yo nyonso bakoka kopretendre to kozela ya malamu oyo obongisili bango baémission ya nini ya kitoko obongisili bango so na mbula sika
la bafani vraiment bane ya sika eza na makasi na biso vraiment te donc biso ndeti ngambi minde nazaka boye inspiration ebele eutaka epai ya nzambe ezaka na makambo ebele omona nalobi na oloba boye omona na kati ya sene nanga kata nasala nasimbi kamera nanga mpona se filme réseau taka WhatsApp tozela ye mwa moke aye voilà donc ndeka bozomona donc anta la reine Nzinga aza na parole ye mpe azali moko ya ba nini donc a continuer na liloba ndeka ndabandaki koloba wana po ete telefone nde mama Mimi Selunga wana mpe moko ya collègue na biso abengaki maloba oyo nazalaki nango mpona koyebisa bino ke ngai mpe nazali moko oyo naza mpe na chaîne na nga comme la reine Nzinga TV mais totravaillaka mpe mingi na FKM Vision TV ye moko photo Flo de Berlin sikoyo réseau oyo biso tovandili vraiment na ntango oyo po toloba na bino eza ete 2020 oyo eza année moko en tout cas eza année moko ebandaki vraiment mabe mpe ezokende mpe na kosuka mabe yango wana mpona ngai la reine Nzinga azongi maloba ezokata na kaka loba maloba mboka yo mamimi bengaka na ndenge normal benga normal oui na numéro kaka ndeka eza maloba la reine Nzinga ezokata na ntango nyonso ntango tali naloba mba moko boye mais problème eza wana 2020 oyo biso nyonso toyebi ke eza année moko ebandaki mabe mpe esuki mpe mabe mutu moko te aza na esengo ya année oyo na année oyo toperde ba très cher na ntango oyo biso tozosola kote oyo mais eza na bandako ebele bazolela yango nde balobaka tokolela na baye bazolela mpe tokosepela na baye bazosepela yango wana toye awa po ete toya lisusu tomeka kotia lisusu esengo kati na bandeko nyonso oui alors tozolanda donc toujours tanka la reine Nzinga aloba komonaka boye kati ya très bien bazolanda yo déjà batebi baolanda yo bajeune mpe eza déjà ebele papa flota ndenge tolaki ngai donc nayebi te soki ozwaki réponse na ngati na suka mpo namoni réseau ekataki tozozelaka kosukisa ndenge place osukaki tozelaka kosuka place osukaki tozela réponse na yo baémission ya kitoko obongisi mpona bato tozolanda nakangi sikoyo oki biso ok ya tozalaka telefone na reneoloba tozoyoka okoki kobandela yango mpona meilleure audition na baoyo bazolanda biso lisusu nalobaki boye 2021 vraiment mpona ngai nazotikana na maboko ya nzambe nzambe nde motu akamba ngai lisusu makasi apesa ngai lisusu mayele apesa ngai lisusu sagesse ndenge nini nakoki kokamba mosala oyo mpe ndenge nakoki lisusu kotalisa bandeko oyo vraiment ke balandaka canal Mimi Selunga TV nayebi ke bakozala desi te bakontinue kosabone na YouTube bakontinue mpe na Facebook na ngai ya Victoria de donc mosala ekozala pene kitoko makasi surtout éducation mpona fitie ya bana mingi bana kotelemela bamakambo wana nyonso kolobela bamakambo ya bainfidélité donc bamakambo ka ebele na oyo nzambe akotia kati na biso tomeka kolobela ngo tokonisa so mosala vraiment merci mingi nzambe apeso makasi epuis bato oyo baotuna bike no mokoni bokosala émission ensemble bino nyonso bovanda esika moko mpo bolobela mpe biso mpo bamona biso ensemble po bazokota ya doute collaboration onini okoki kopromettre bango tokosala émission na biso ensemble mokolo ngo nzambe ayebi mokolo nde nzambe ayebi mokolo oyo biso tokosala na papa Flo na mama la reine Nzinga mokolo ngo nzambe eza deja na calendrier ya nzambe donc soki kaka ebeti pa bandeko bakomona mpo mokolo ngo ekozala donc somo makondima mpe bayeba te mokolo
yango ekokokisama tokosala Amen. ekosepelisa bana nzambe Amen. Sikoyo mama Mimi nana mutuna mona oke otuna yo. Est-ce que eloko nini okoki koloba na oyo baperde vraiment ba très cher bamitema oyo esili kozoka ntango oyo conseil nini vraiment okopesa bango? Bon, vraiment conseil nga na koopesa na bandeko na biso oyo babongisi parce que mabota mingi ebongisi biso tobongisi bandeko na biso ba FHL me na biso vraiment bandeko na biso oyo tolingaki mingi na mitema na biso mingi tobongisi vraiment mais nakolobaka boye mama la reine omoni likambo ya liwa foto biso etake bana nzambe foto comprendre nini eza liwa moto akoki kokufa na corona tomona ngo grave te parce que chaque jour bato bakufaka. Amen. Chaque jour bato bakufaka oyo kanga na koyi koloba biso bato totikali tomilengele tobanga nzambe totambola na kobanga nzambe sino te likambo ya kokotisa susi na mpasi eza te po biso nyonso tokozonga na mabele toza mabele mpe tokozonga na mabele eloko ya kobanga liwa wana eza te baoyo bakei liboso koleka biso toleki baona eloko te totiaka na motu na biso ke un jour biso mpe tokolanda bango. Amen. Sikoyo conseil nini oyo yo kopesa na bato nyonso oyo bazo respecter vraiment te ke ndenge maladi oyo ezali oyebi yango ke bapekisi vraiment bato nyonso babi ke tozala na bandako apres bamisu bapekisi bato bazala vraiment groupe apres bazotinda bato balata bamaske kosukola maboko koinvite mpe bato vraiment baza ebele so conseil nini okopesa bato oyo bazo respecter vraiment mibeko oyo te? Oui, conseil nga na koyi kopesa bato oyo bazorespecte mibeko bakontinue korespecte parce que nga mpe naza dedans naza na kati ya bato bazorespecte na bato oyo bazorespecte te en tout cas tosengi vraiment fo barespecte balwa nyonso oyo bazokoloba nde bazokolakisa biso torespecte parce que bible etalisi biso nzambe aza likolo leta aza na se totosa nzambe totosa mpe leta. Donc, ntango batie banini ke fo tosala boye tozongisa boye fo tondima yango parce que maladi ezali mpe ezoboma baoyo babeli yango bazopesa batémoignage mpe biso balobe tozolobela chaque fois tonéglige te ndeti na bafeti oyo nga mona naza exemple nalekisi yango ndako jamais nalekisa bafeti na ndako me nalekisi yango na ndako lobi mpe nzambe so abombi biso tokolekisa yango kaka na ndako mpo na kolakisa ke tozo respecter vraiment mibeko. Merci vraiment Mama Mimi. Tosepeli mingi vraiment. Continuer émission na biso tolanda ngo nzambe ayebi po ani lelo bimbi te toleka me na bavoi boyoki biso bandeko mpe bayoki tosepeli kaka nzambe aza lokumu. Vraiment kopartage yango surtout na bato na baninga nyonso toza na bango. Na partage deux fois na partage parce que eza ya biso moko donc na partageaki déjà. Amen. Vraiment tosepeli mingi. Merci maloba kitoko sei koloba bato mpe oyo bazolanda biso en tout cas otei bango vraiment otei vraiment maloba kitoko en tout cas la reine Nzinga aza kosepela na ye moko photo Fleur de Berlin oui bakazala évangéliste nayebi ne aza mama diagonese ebani mama pasteur lisu nyonso kaka prophétesse ya solo aza nécessaire donc bato bosabone mingi na Mimi Selunga TV kuna baoza conseil ya bana conseil ya mabota conseil ya conseil tout puis kolamba eza kuna atumbana Thompson atumba kutu taba takalinga mpe makayabu nyonso kuna soko oke kuna koyekola kolamba biloko nyonso apres même kokanga baputa na mutu nga nayebi yango mpa na ye nga nayebi kokanga liputa na mutu te nayeba mpe kokanga vraiment tuka liputa vraiment bien te a travers ya mama na biso Mimi Selunga nayekoli kokanga liputa na mutu nayekoli kokanga nini kokanga liputa awa na loketo donc nayekoli vraiment makambo ebele pa mama Mimi Selunga donc elingo bake mwasi oyo aza complet na nyonso aza vraiment complet na nyonso bokende kaka pa Mimi Selunga TV bokomprendre ke makambo la reine Nzinga bazoloba ana photo Fleur de Berlin eza ya solo donc soki mwasi aza na mwa biloko ebele oyebi te occasion yango nyonso donc Mimi Selunga TV donc aumela makasi aumela mama bosabone ebele na Mimi Selunga TV bokoyekola ebele na oyo etali bomama
pe na bombo na biso surtout l'éducation ya bana bino to liko bobola bana biko tok donc kuna to les ali la reine tinga kalinga te babeta bana beta la reine tinga linga te babeta bana donc voilà occasion yango la reine tinga côté ya bana bo s'abonner na Mimi Selunga TV bo s'abonner et na Mami Ndongala TV Mami Ndongala tozela ya kota meto ko benge pe lokola kate Mimi Selunga ye to yokaye wana anta yo ozotia nzembo numéro neza place ni awo benga biso ne tozabo vraiment nde azolanda biso tozela ya mami Irma Telma tozela yo ko benga parce que numéro ya ngo soju déjà ezali ya wana benga donc auto ba mo quotidien français lingala Irma Telma lo ba portugais bien lo ba pe lingala donc azala ko banga te tozela yo kota opesa biso point de vue na yo merci mingi tozela Mami Ndongala TV pote ye pe ba kopesa biso so ba point de vue na ye pona mbola ya sika entre temps tozo kaso mwanze moka moke ya papa filo tozela ye abonga makapo abenga biso afin que te ba kokoba na nini tika mwa moke et ba lobeta pepe kaka mabe Mami Ndongala TV tozela appel na yo na WhatsApp obenga na Mami Ndongala TV na numéro eza likolo composer obenga yango na WhatsApp tozwa intervention na yo malgré live ezokoka kosimba te tozela yo ya pa oui allô oui allô yeba koza live bato bazolanda yo merci tika yango mboda ne na yo pe lisusu mpona koyebisa bafani na biso ke tozala en direct na Mami Ndongala TV oyo bozali kolanda allô vraiment esengo mingi koyamba yo na live na biso ya pokwa lelo tosepelaki ezala live moko vraiment yo mpo mona na ozala vraiment na kati ya ekran na live mais technique et trahir biso car cela Etienne donc problème eza te tokokota yango na mikolo eka tokobongisa technique na biso vraiment bato basepeli mingi bayoka kaka Mami Ndongala TV balobi ozalaka mama mapasa eza ya solo ya solo sikoyo yango ezolaka kaka bongo mutu soki azoluka mapasa bakoya te mais soki ozoluka te bakoya baya te opesaki bimi te mbele ngai natindelo bango mais ata baye te bana epa bana bakoya opesaki bimi te nga mpe verité nga mpe naza kosepela mapasa mais nazwi chance wana mpe te oui bana biso nde biso torate yango bana bakorate yango te vraiment bayebi ke Mami Ndongala TV azali mpe moko ya bapandisango korapele bafani na biso ke avandaka na mboka ya Paris bao bayebi ete boke na Mami Ndongala TV bosabone ebele kuna bokozwa batoli oyo etali mabota na biso bana na biso batoli ya modele ebele oyo bamama oyo bazali kopesa ntango na bango vraiment afin ke baéduke masse to baéduke population ya mokili mobimba to baéduke culture na biso tozali kosepela mingi na mosala azali kosala toyebi ke 2020
ezali année moko tobandaki yango na pasi mpe tosukisi yango na pasi yo etanke mama etanke mopanzi sango ozwaki mpena ntango ya vraiment ya kokonsole bandeko bakutani baproblème ebele bamosusu bakufi bamosusu mabala ekufi bamosusu baperde bandeko ndenge na rena alobaka bandeko bazalaki très cher oyo bazalaki mpena motuya eloko nini okoki koloba na bango mpe bilani okoki kosala tanke yo na mosala osali mpona 2020 oyo pour la 2020, je pense que tu as vu que j'ai vraiment facilité. Pour les gens qui stress, qui les quitté, voir même côté la télé, c'est qu'on a comme un problème. Na bana ko linga même pas côté la télé parce que pour l'autre la télé, mal c'est qui t'a un moko. Franchement, moi quand on se demande mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça? Pourquoi ça ne fait pas briller? Il faut qu'il faut envahir le monde. Maintenant, tu vas comme paniquer. Donc, tu as les mêmes. On va se voir en haut. Dans 2019, dans 2020, exact. On va se trouver le moment où il y a triste. Tout le monde est dans le monde. C'est le monde qui a motivé. Exact. Pour nous, pour la maladie aujourd'hui. Pour vous, ici, parce que vous êtes boyé, donc non, ça c'est mal. La bande de connaissances sur votre père travaille très cher en vie. En tout cas, mes condoléances côté beaucoup d'amis. Là, on a dit beaucoup de courage. Malgré les apathies. En tout cas, on a tout fait là, on travaille dans l'hiver. Qu'on peut être très cher, non, c'est pas facile. En tout cas, courage, aussi qu'elle n'a pas mauvais souvenir. Même 2020, à nous sommes la famille dans le Covid. Nous sommes aussi qu'elle n'a mauvais souvenir. Donc, on a vu que la télé a mauvais souvenir. C'est ma bête. Et si qu'elle même dans l'histoire mondiale. Etikali. Donc, la vie continue. C'est comme maman. La vie continue. Il faut que le cas du bosso. Amen. D'abord, on va dire pourquoi on a dit pourquoi il faut que Tikali? Ce qui veut dire que Tikali, on va essayer. Pour le coup, on a quitté côté. Pour le coup, on a quitté. Pour le coup, on a malamu. C'est comme si tu vas se comporter sur malamu pour les camis sur la oyo. Mais essayer. Pour le baka kanjambe. Merci. Na kuma wewe kasi uza makasi. Kwa na shwate. Nzambe moko a décidé na ndenge na ye. Pour 2020 elekera ndenge wana. Pour la ndekwana pe bakende mutakangaka liwa azate ndikafongola liwa azate zaka nzambe. Vraiment, merci mingi. Se poser la question na ndenge nyonso tokozala na compte nzambe moko ayebi pourquoi esalami liboye. Est-ce que dans 2021 ekozala pe ndenge wana toyebi te. Toyebi esika toyuti na esika tozokende toyebi te. Nini ekoyela soki na 2021? Tokozala na kimia to tozala na kimia te. Covid yango ekokende to ekokende te toyebi te. Badani mpe baekufa banyako bakufa te toyebi te. Toyesamba lokola bazeze tokosila kaka Yesu akamba biso. Vraiment, merci mingi. nakopesa mpenza conseil mingi topesa mitema na biso epai Yesu bandeko na ngai na bapasula minoni to mpenza ekomi mabe ekomi mabe tomilengela tomiyebi te on sait jamais tomilengela lelo ezala ngai te ezali toyebi te oyebaka te ezokende te ezaka vraiment omilengela opesa motema mepa Yesu oyamba Yesu lokola poete mobisi kati na bomoi na yo ataki covid lelo ye okufi naomona lola ezali ntongo nini ozino covid te nzambe protége kona ozi covid te na obeli malade mosusu okufi ozali mpe lola ndeko na prefere kutu nayamba na ngai Yesu nayamba na ngai Yesu naza covid nakufa kati na Yesu
Amen. Très bien, vraiment, ça la note très kitoko. C'est le moment pour préparer la mort. Pour préparer de nous à la mission. Dès que tu vas ma Covid, tu vas ma machine. Tu vas ma machine. Et parce que machine, il y a nous préparer nous ensemble. Machine, il y a nous faire barrière nous ensemble. Et donc on va dire musique ensemble. Vous ne pouvez pas nous à la mission c'est pas Yesu. Acha le Covid na kufi na la Covid. Essentiel na mona mokonza likolo. Molimo na yesu epema na kimia na esengo toyelia na yesu elongo eloko na kooloba yango wana. Merci mima mami. Siko na ntango oyo bato oyo po eza na mingi mpe babeti mingi mabaku balobi ke maladi oyo eyeli biso ezokoka kosila te. Bamisusu balobi vraiment ke nzambe aza na mokili oyo te. Bato misusu bazoloba ke nzambe aza na mokili oyo te. Pourquoi maladi oyo eye ezoboma bato ebele mpe bato mingi bazosambela me maladi ezosila te. So conseil nini okopesa na bato oyo bato neti bamarke wana oyo baza su na confiance ya nzambe te. Merci mama ya reine Nzinga. Question eza kitoko makasi. Elo na kooloba boyeba ke tokomi na temps de la fin. Makambo nyonso to yesu alobaki yango ezokokisama. Yango toke na temps de la fin ona mnote koloba tomilengela oloba ke Dieu n'existe pas. Soki nzambe aza te pema oyo ezopemela nani azopeswango. Kanti oyo eza nango nani azopese komatela oyo nzambe azobatela koma nini bible elobi yango. Si Dieu ne protège pas, c'est celui qui va protéger, il va protéger avant. Amen. Comment tu les vois quand Nzambe? Oui, vous avez battu. Pour là, la carrière, tu veux rester. Bande de ta famille, mais la camarade, mais la casse, va voir pour du côté du Ministère. Mais Nzambe, on a pour abattre la yo. Yo, le bâtiment Dieu n'existe pas. Tout ce qui est d'accord. Si vous me dites, vous dites que si vous êtes dans une seconde, c'est OK. Ya. Toza lokwa bafoni. Kometa mabaku ekozangisa biso oyola mabaku nino kozoloba te Dieu n'existe pas okwa bozofinga nzambe okozala mosika ya nzambe tosi kobeta mabaku toloba kaka ke volonté na ye ekokisama. Amen. Volonté na ye ekokisama po mistrata nini toloba nini motu kaka koki koarrete hémorragie oyo ya covid ezaka ye moka na stress ndenge akongolaki yango ndete okangango sika abikanga na miniti okaka deja kanyango kaka ba omona mpe lobi esinango ye moko mokala na makoki nyonso ete kozoya makoki te omoti bana maladi oyo ebimi bandele bachercheur bazala makasi mpona koluka kisi mais jusqu'à présent bazokoka kozwa kisi te mpona covid Pode nzambe akangi bango mayele wana tiki deja komoni moko ya mayele wana tan omona basomi mwa moke kaka te okakisa covid ebimi donc nyonso nga namona ngo eza naoka volonté ya nzambe eza volonté oui mwana okuta aza ne akolaka risa ya bonté azomona te bato nde bazokufa aotala mpe kondima na biso tozolela butu moi bapriere tozosala bukoyebake nzambe azoyoka ngo te apres eza période moko ya examen so tozoyeba te eza lokola examen yo so omoni kaka ke o nzambe atiki okorepova okoshue makambo ezako mutukuta kopesa conseil te omonika mokili ezokende omomoni penza ke non mabe penza ekomi eyo nazoloba tozonga kaka na makolo ya nzambe voilà omona te mokili ekomi na makambo ebele masumu mpe eleki mingi masumu mpe eleki mingi okomona kuna basi na basi babalani mibali na mibali babalani misusu kuna banana na bambula ata binomo ndeni maladi ndeni nzambe akobeta biso pete mais oui nzambe aza kosilika oui
Non, non. Ah, non, c'est déjà trop. Sikoyo nde eza mpe biso ekomi biso tour na biso ya ekomi mpe tour na biso yesu kristo akufa mpona biso mpe sikoyo ndenge eza boye toyeba ke oyo nyonso eye na 2020 oyo eza examen ndenge nga nalobaka tolemba te toyika kaka piko epai ya nzambe mabolongo ntango nyonso ntango nyonso mabondeli amen ya solo so mama wow abiki Vraiment. bongo sikoyo okopesa conseil nini na bapaster okopesa conseil nini na bapaster oyo bapesaki elingosi bao bapesaki prophétie ke année 2020 ekozala année moko ya mapamboli ekozala année moko ya boye siko esika na koki koloba nini mama omongi likambo ya prophétie bato ndenge basakana na prophétie prophétie ezaka ateke olali olotaki eza balobelela non tosakana na prophétie te prophétie oyo ezakende bambe ainsi dit l'éternel yango ekokisamaka eske ezalaki mpenza vrai nzambe alobelaki bango bango nyonso baofingisa komba nzambe bango nyonso tuo mama na ngai siko bino bokonetei bana nzambe ke 2020 ezane ya sinia ya mapamboli oke 2020 mokokitana tobanzanga na kolela tosisi na kolela Voilà. bosia bana nzambe nini siko kasi na bapopopesi na bango yango moni bana nzambe mosu bazobaka nzambe aza te Vraiment. tokebaka na oyo ezobima na monoko na biso tokeba toza wana mpona koedisie mpe pédisie omona kaka teke mpoza ozala paster ya nguya ifo ye na baprofesi moko ezanga nango ntina oyo ya makambo moko ezanga nango ntina totuze bomo ya bana nzambe non loba oyo nzambe ate na monoko na yo to oyo nzambe ate na monoko na yo ekoedisie mpe pédisie ekozongisa bana nzambe na raison tosi kodesui bana nzambe tokotali bato mingi na minute bazosambela soki olandeli ya kozi ni bapaster paster asalaki bazoseki boye nyoko ndengisi nga ona sambela soki na zanda surtout likambo baprofesi oyo yango ezomenga soko ya problème likambo baprofesi oyo yango ezopanza mabota profesi nyonso eza na bible mama yo moko ntanga ya bible ntanga makomi ka ya nzambe ekonsole yo kolingaka tike moto okoyebisa mama la reine omoni 2021 okosala boye okoboyema okozongisa boye wana eza maloba pase eza maloba nzambe te Merci. na yo moko nzambe akolobela yo to oza moto mabondeli nzambe olobela yo nzambe alobaka tata dina nzambe alobaka na ndenge ebele akoolobela na ndenge osanga bible akoolobela na sapongi
na ndoto makambo nyonso. Yeah, vraiment. To yoki mingi. Yeah. Amen. Vraiment. To yoki mami ndongala TV mamami ba fai na yo ba tongi yo 3 wa ndongala seki na lembi. Na yebiso. Na yebiso. Ba siko batuni ngai ngo tuna mami ndongala TV soki ba bi alinga kika be mission puisque batu ba critiquer ane oyo mingi batu ba choli yo siko olingo tika na ye émission olobi nini mpona bango puta teme na biso ezali topesa merci na bato nyonso surtout basoutenir biso siko yo olobi na bafai na yo nyonso oyo bazolanda yo surtout oyo basepelaka no ba très fort na baémission opesaka maybe que baza ebele oyo balelanga très fort oyo bazala mpona kosoutenir mami ndongala TV ete liboso baza tellement ebele papa tozomona oloba omoni na vie eloko noosala motu nyonso tete moto aseperana ataki tosalaka no eloko te parce de vivre no kaka motu nyonso te moto aseperana motu nyonso te moto abetelo maboko ata nokanga bafoto no wana motu nyonso te moto asepela ezakuna bato naosalekena mama moto alinoye eloko te osaluma ekosesi okenda tranquille osali eloko te metanga moni o kaka dongoni yo moko mpena omituni na saleli bato ndenge wana baza tellement epele soki olandi bango papa osala te soki olandi bango osika basaninga personne anako batetelinga maboko oyo bango na toseliyaya motasika te tokendeka liboso yo moto olingi na yo te yo moto koyeba emisana wana yama nango olandi ngai opambolani olingi moto yo moto oyeba mabetela mabekolo ebele okende kuna boye natakompe mobali mobali akompe mwasi makambo komi tellement ebele biso toza wana mpona kaka koya koyebite omoni teke toboyi na biso polémique polémique papa mpona minute odeto tosala soki ndenge nini bato basani na biso mpe boyokanga bino nyonso bozanga boyokanga problème na biso nini bolingi trop polémique somo bango balingi bongo biso bato tozoteya balingi te ekoti ebele mama mami soki kana lobi ke toswana okomona ndenge tokota bavile ngaka toyokani na biso toswana toswana bakoya ebele ok ngai mpe bayebisanga bongo ngai mpe bayebisanga bongo ngai mpe bayebisanga bongo mpona luka bapolémike mpo ete chaîne eningana vraiment bino toza buta makambo wana te non toza bana nzambe tokolakisa vraiment ke toza bana nzambe bapolémike wana eza na ngambo na biso te
solo. Teko kate ngaku tusopo mingi na ukima. Nalingana biloko apeko ya pena shai na ngati. Voilà. Mais oui, eza vraiment bon. So maman mami. Maman mami. Bango ka boy. Maman mami. Ba vie ko comme belé. Siko maman mami. Maman mami. Nalingi supo minute ndenge komo kene déjà nazala mutuna moko concernant association na biso so pe ko profiter pe ko lobela yango et kozala vraiment malamu mingi. Association. Fondation na biso eza bon cœur, bon corazon. Donc moto to aza na posa ya koede nalobaka social ezaka ya makila baposa yango te. Amen. Tuzongo tobosama na biloko na biso na nzoto. Soki eza na moto oza moto okaba baoforce suki te. Bato wana nde sikoyo toza bango na posa na association bon cœur. Amen. Na bandeko tozala mona bandesini nango oyo na bisini bana mwa tosanka wana mosusu tosango na poubele association bonke ya toza na posa nango biso mo tomoni na mboka bandeko baosufe baofele baozezi baza tellement ebele bazosufe baza te na kolia ya komela eza te baza bamama na biso baza bana na biso baneve na biso baniese na biso biso na mosusu tokoki kosunga bango to portele bango atan un peu nayebi kasi okokanga biso kosala monde anke te yebaka na vi na yo tokosungi kaka ta ofele ofeli moko to vezi moko kaka ndeta asilia nyonso na yo opambolama nzambe baze baomona yo nzambe baofele omona yo atuka toza mobala besoin na bino oyo omoni ke okoki koparticipe okozala membre numéro mama la même eza wana bobenga toza ensemble tokabaka ensemble biso nyonso oyo ekomi na papa fleur mama la reine liriso nonga vigilati biso nyonso tu toza okura opesaka ya kombo na yo ebongo tobike tokobandaka esi année prochaine kosala kaka bambulu nde tobandaki nango deja mobulu apesa association ebandi kala te décembre yango tosali bana bakado kodepense ebele yango tobike tokobanda a partir ya janvier association na biso ebandi toza pena na besoin na bino batabita boya ebele tosunga vraimen ekosala biso malamu yebate opesi vete opesi ofele obongisi epanzamo ndeka naloba 1 euro apamba 1 euro ekoki mpe kobikisa mpe molimo ya moto 1 euro apamba ekobikisa vraimen moto combien eza wana combien bandeko bazaza les besoins ya desangana oyo toyoza te biloko etikali tobwasi na poubele mais oyo obwasi na poubele wana eza na mwana moko ekepar azoluka ngo azoluka ngo mpe okomeli osali bien makasi nabeta tour na angola nasena bandeko boningisanga namona mwana alata pantalon na nsima nyonso te etoboka nango ezalaki ebele nga mpe na mona esali na pasi na biso ya bilamba mosusu obwaka na poubele me mwana wana azoluka ngo asema mopakolo ngulu aza na lipapa te omona bazali te commune na ntongo biso babana basi commune wasa mwa mosusu ndenge okende eglise mpenza o mon dieu esisi yo na mawa mpo nini aza na ngo te sikoyo yo tokosengika atelanga 1 euro wana na kupe wana kaka 1 euro mwana na lati ndeko opambolama tosala po topambolama nzambe okanisela biso
ebele. En tout cas, toza vraiment na besoin na bino, tosala maboko, tosunga. Bana Nzambe oyo bazala le désert partout dans le monde. En tout cas, ça m'a lola pambola bino. Merci, merci. Kabita, akufati. Eza kama kina bomo ifuka banyese. Amen, amen, amen. Kama wanako tena bilamba, ama nako pesa la zed. Ama pesa la sele. Ama pesa la tunawesu kiba. Naka ti bilamba na ye. Noko kabita akufati. Bango tozeki bilamba wana babandaka kolela. Kabita zama kina bomo. Kwa nini ya cause ya kosa ya malamu. Demon zel. Malamu ekufa. Malamu efuta ngo. Malamu ata osalamo ata mila. Efutaka. Malamu kila mwana moto zonga kama te kono ngapa bana yo. Efutaka. Tuko bakoko na mutu ba ubuka mo. Kama na oyo sala. Okoki mpe kozala na pasi mpe Mama okoki mpe kozala na pasi vraiment pasi ya maladi mais okamwe vraiment badote balobi ke okobika esu to kokufa mais otali boye mpe obiki ntango mosusu malamu moko osalaka na kala oyebaka na yo te nzambe aye kokanisa yo oui quelque part nzambe se souvenir nango amangelaka ye nasalaki bwa azongisaki boye abikisa ye obiki mpe na maladi nyonso wana à cause de bonnes œuvres. Pour ça, madame, on a battu, mais on a le coup de l'ensemble. Oui. Nous travaillons ensemble. Il y a pas de but de dire, il y a qui l'ensemble, on peut faire une réalité. Mais quand on dit à Oulata, on peut faire une réalité. Parce que nous, mais, quand on est là, tout à fait, on veut regarder qui c'est. Il m'a tout eu dans mon âme. D'abord, il m'a ensemble. Vraiment. Et constater et voter toujours. Eza nango. Surtout wana waka tutu kana ndako wana. Association bancaire bana posa nango zamba lela apambo kabino et voilà. Na wo côté bino penda bande ya. 2021 eza ya kimia ya mapamboli. Amen. Nyonso bozangaki na 2020 oyo ya malamu na 2021 esamela bino na kombo na Yesu. Okelo kutani na oyo baza maladi. Zamba mwana bango na 2021 basele na bakima mbangu. Amen, amen. Na 2021 oza musala na kombo na Yesu. Amen, amen. Ko solution pe na 2020. Na 2021 oza solution na kombo na Yesu. Yo ndimakaka. Yo ndimakaka aza na ndongala. Na nzo ko pesa ndimakaka. Amen, ngala ndimi. Amen, amen. Alléluia. Maloba na biso eza na nguya eza na puissance. Vraiment, ya bami batu bayoki ebele. Amen. Frère. Tokota mitema pele. Tete, eza madame, omoni olobi na yo mingi mais olobi maloba moko très important. En tout cas, tu vas ba implice na bato bazolanda na biso mo pe to vandi a otei biso vraiment. So na ko sepela pe me ka pe ko pesa. Vraiment, tolinga ko rappeler na bafani na biso kezalaki Mami Ndongala TV en direct de Paris. Bo s'abonner kuna mingi na chaîne na yebo kozwa ebele ya éducation babota na biso. Oyebi ka pe mama prophétesse. Na yebi, bo ozilo kate. Prophétiser ngala ndimi ya. Donc il a prophétisé. Le soko lingo mapamboli le kami kulo s'abonner. Le kuna kofinga ezala kate. Kuna ezala kate. Kuna ezala liloba nzambe.
Aïe, bah, peine à corps, bien. Ah, aïe, moi, yemba, quoi, yemba, la biso penzi au Aïe, monde, aïe, ça va peine à corps. Mamami. Aïe, ça va peine à corps, oui, bien. Aïe, ça va peine. Aïe, ça va peine. Oh. Donc, Non, c'est pas un jour, yemba. Azala kama prophétesse Amen. vous vraiment hier Amen. azali kaka mami ndonga la TV bo s'abonner belé bokozwa ebele kuna vraiment bazali basi oyo bandimi vraiment komitika pote yonanga tozala consoler na moke o nzambe azali kopesa biso lokola connaissance. Merci mingi kozala na yo ezalaki vraiment présence kitoko kozala na yo ezalaki vraiment esengo mingi kopartage ntango oyo kozala na yo vraiment ezalaki esengo mingi na bafani na so basepeli mingi tokomi na biso na suka tokosala su émission kitoko na mbula ekoyani bolobi kaka na surtout na association na biso tokotiaka mpe banimero ekolekaka mpona bato balingi koyede association na biso oyo tolobi awa tosali yango kaka mpona kosunga mingi na afrike tokopesa prévision kitoko tokosala vraiment balogo kitoko mpona yango je crois que année prochaine kozala année moko tokovandisa vraiment procédure kitoko mpona yango na baoyo baza na mitema ya tabika surtout bamama motema mawa na bato babotama nango déjà vraiment mais dès la reine zinga loba soki oza motema mabe na 2021 tika na 2020 oyo tikaki motema mabe na 2021 bongo na motema ekozala vraiment malamu mingi mpona lokumu na nzambe vraiment tokomi na so na suka tokolobela mingi na association na année prochaine tolingi totikela la reine zinga tant vraiment sala badédicace na bafani na biso oyo bazalaki kosoutenir biso na mbula oyo bien ke badifficulté tozalaki na bino elongo tokobi elongo tokomi vraiment kosepela na bareveillon ya année 2020 mpe tokota na année ya 2021 na bino elongo yango la reine nzinga kozwa ataka nkombo ya moko bafani na biso yebaki tolingi bino mingi nayebi ke ye aza na liste molai me na okata ye na kokata ye mpo nga na koloba kaka en général soutien na bino vraiment année prochaine tokozala na mposa lisumi na bino na mosala oyo sans toutefois oublier que toza na kosa basponsor ebele loko toza na sponsor na biso ya motema Teresa Poupée Barbie wana asimbi FKM Photoflore mpe toza na Yeme Alpha Mies André de Bordeaux ye asimbi la reine nzinga TV toza na kosa ebele surtout toza na kosa bango baza na misala na bango na bamboka oyo lokola tokopesa soutien na biso na MQ tokobenga yango MQ event donc Marcia event baolusu bakobalaka bakosalaka bafiançaille bafete baanniversaire bafete nyonso mpona décoration oyo tosabengi event décoration oki kaka na MQ na YouTube tobeti MQ na Facebook MQ na Instagram okokuta misala ya Marcia event oyo azali kosala badécoration mpona mariage anniversaire mikolo ya publicité ya kitoko esalami déjà tokolanse yango kala mingi te bonomona misala azali kosala tosoutenir bango mosala oyo ekoki mosala kitoko mpona babote na bino basi oyebi pa max bamaquillage soko ye okoti na elongi mosusu ntango okobima babosani yo ochange ya solo otalaka ndenge naza batie na siko maquillage batio maquillage okomande na lokola Angela Merkel voilà ezalaki na yango space donc maquillage mpona surtout basi bazobala basala bafeti kokende mosika te bakosala yo beauté ya visage na yo bakosoigne visage na yo misala eza ebele bokotaka na YouTube pour le moment mais na mikolo boya tokolanse publicité kitoko botala mosani asalaka mpe na baperike nyonso baperike mpona basi ndinga akoki mpe kozwa mpe akangi yo suki mpe ya maboko ya kitoko donc asalaka nyonso totobakaka beauté nyonso ya mwasi nyonso Marcia event oyo babengi NQ event bokotala yango na mikolo boya tokotia telefone mino bandeko bazala lini bakoki mpe kobenga na minute oyo mpe bakoki kobenga mpona ntango na biso entre ntango ozoprépare mpo tozwi déjà ntango ebele opesa badédicace na bato nyonso bazolanda biso po tokomi na so na suka tozwi déjà presque mois temps ebele ndenge tozwi pokoso na ebandeli mpo tosala nini tokota vraiment na live na so kitoko boye bato oyo baosepela na image kitoko voilà oui merci mingi mpona basoutien na bino surtout mpona ndenge bozali soutenir biso na mosala oyo donc liste eza molai nga kuta na bandele te oyo yango eza deja na motu mais tokopesaka baza très cher na biso sans oublier Efrazi Sunda la meilleure couturière na kati ya Allemagne
mbote mingi merci pour na souhaiter kitoko au salaka na photo fleur vraiment aux vraiment motema donc ya ko la reine alliance la ka bilamba o tongela ye donc toze la ka publicité na yo ekota afin que musana ke de liboso boza pona biso boya bo mitungisa te ke no soki ndengini na banini o sa na musa surtout bana allemand pour soutenir boya na misana bino afin que do musana yo eye bana eza na visibilité belé eza na tobenga pose ba client belé et c'est na publicité donc kuta na biso to sa publicité qui toko pona musana yo et kende liboso la reine combat liboso za nani pour ba dédicace pour la 2020 pour toujours kota 2021. Merci na bafani na biso. Bafani na la Reine Nzinga TV, to komi vraiment na suka. Bien bon moniteur la Reine Nzinga linga loba, mbala moko téléphone. La Reine Nzinga spa linga loba, mbala moko téléphone. Siko nyonso o la Reine Nzinga koka alinga ko loba. Mama na biso mimi selunga lobi yango, mama na biso mami ndonga la asili ko loba yango, ye mon pe photo Flo de Berlin asili pe ko loba yango. Yangwana pona ba minute, toza su pe na air mingi te. Ngai pona ba dédicace nanga boza vraiment ebelé ndeka na lobaka soki na bino ba lotanga ba kombo na kozwa vraiment problème sérieux na Facebook nanga pe na ba fanatique nanga o ya YouTube siko liste on a sali esa pena liste moko munene siko soko lobi ça lorsque a général cause problème oui pona zwa vraiment problème ité liste yango na sala kina la kisabino yango yo donc ngai nazopesa kaka ba bonne fête na batu nyonso oyo balandaka la Reine Nzinga TV na lingi vraiment bino mingi bozala kaka fidèle na TV na bino olinga bango te nga linga bango so na lakiso messager nango okamo nga bakomelanga mingi pourquoi bakomelanga mingi na koloba yango soki nazokosa bafanatique ya la Reine Nzinga bato bozala na Facebook bokoma bayake bolobake la Reine Nzinga kosi ngai bato mingi oyo bakomelanga bayebisanga la Reine Nzinga oza vraiment fille moko vraiment très gentil pe oza malamu mingi chaque fois tokomelaka yo répondaka biso oui po mutu aza mutu tanga akomeli yo na messager wana kotala te komoni mutu akomi soki omoni ta mosusu mwana mobali oyo alingalinganga non torataka mpe bachance esika wana bien papa flo mwana mwasi akomeli ye akandi ta mabe mwana mwasi ta mosusu alingi eloko moko boye non biso torépondaka mutu nyonso mutu aza mutu siko bato babetaka bakara wana ta mosusu na mutu ta mosalilaki yo cope moko boyeke mpo na chaîne na yo asoutenir yo moni kaka mwa mobali oyo alingalinganga otiki ye orate mpe bachance yango na bandeko na ngai tokoloba lisusu mingi te mpo ere mpenza eke mosika nazosouete bino babonne fête oyo mpe baperde batrès cher na bango nazosouete bamecondoléance toyuti mpe koperde vie Gabi vie Gabi auti kotika biso nazopesa mpe mecondoléance na famille ya vie Gabi na bana na ye bakoko na ye mwasi na ye donc bozala vraiment makasi mpo liwa eza nzela ya moto nyonso touta na mabele mpe tokozonga na mabele biso bato tozolela bango bakei mais kote mosusu tozosala lisumu na sansi nini biso moko nde tomilela nde masumu na biso esika tozolela bango bakei biso moko nde tomilela wana nde antuka ekozala vraiment malamu mingi toyeba siko tokozala na contrôle ndenge akotambusa vi na biso yango ya mpe nazosouete vraiment bino nyonso bafeti malamu bokota vraiment bien na mbula ya sika vraiment bokota vraiment malamu mingi 2021 ezala année moko ya mapamboli soki mpe ebandi bien te tobeta mpe mabaku te nzambe aza na contrôle nzambe ye moko ayebi makambo nyonso esili koleka nzambe ye moko ayebi totika kaka nyonso na maboko ya nzambe totika ndenge nzambe azokenda yango na moma oyo balobaka ke moma ya silence ne silence oyo ya pipidi moma ya kimia yango mpe moma oyo nzambe asalaka na ntango mpe tosili maye tovandi tolomaka yake nzambe mpona nini boye maladi oyo tozokufa mingi mpona nini boye moma wana sikoyo yango oyo nzambe asalaka yango tobeta mabaku te bandeko na nga nazopesa pena bambote epai ya mama na nga mama Marie kitoko na papa babotinga papa Gracia Lubanzalu pai bozali vraiment basante malamu apres nakopesa mbote epai ya mama leki na nga Katokunga de Atlanta epai mama leki na nga Florentina epai mama leki na nga Teresa Makela mama na Vanessa en tout cas pai bozali vraiment nzambe abatela bino po bino bokoma bamakopine na nga bozala bamama leki na nga te bozalaka vraiment bamakopine po tosololaka donc ondima kutu teke naza mwana bino
tosolaka malamu yango wana bambote na bino mpe na kopesa lisusu mbote epai ya vie makuma vinga bambote molobeli ya mboka 007 apres na kopesa lisusu mbote epai vraiment ya bato ebele mpo soki natangi vraiment eza mpasi boza vraiment ebele mpe na koremercie su ye moko photoflo de Berlin mpo ete na année oyo 2020 atie mpe lisusu implice vraiment na TV ya la Reine Nzinga TV totravaille ensemble donc bato mingi mpe batondisami vraiment na esengo komona biso komona photoflo pembeni na la Reine Nzinga TV mpo ete ye aza motu ya kala na media aza vraiment motu ya kala biso toza lokwa komi bana toyesika soko grâce na ye nde soko moto azosala mpo lelo la Reine Nzinga baloloba mpo la Reine Nzinga azalaki mpe motu na ebande so bolandi nga bomona pena la Reine Nzinga azalaki motu moko neti moi mais grâce à photoflo yango na baloba soki osala mosala soki omoni moto azoyebisa yo bo esika osali malamu alobi te esika oyo boye kodécourage te azopesa nde courage yo soko oyoki bonke la Reine kote osalaki boye yo mpe mbala moko siliki photoflo boye na kosala so te boye kwa nini boye na osala mosala nga bi olobalo nzoka azopesa courage yango nanga na kosenga mpena ba merci nzambe vraiment abatela yo na famille no mobimba mpo olongolaka tana yo motana yo mpo ete tosala baémission merci vraiment. Voilà, ezalaki la Reine Nzinga TV ni alobika ki alingi bafani na ye trop baza ebele en général mbote mingi tika ete année oyo ezala année moko ya réflexion ezala année moko ya oyo bokoyekola ebele surtout na situation oyo totraverse biso nyonso afin que tant tokota na me ya sika toyeba kozala pena toloba na proteke cuidado donc toyeba pena na bokebi nyonso na oyo tokutami na yango ngai na de ma part dédicace na ngai ekozala kaka mingi na ensemble entourage na nga parce que boza bafani ebele na koka kotanga bakombo na bino te nalingi napesa kaka merci mingi na équipe na ngai na Angola vérité makiese pe équipe nyonso photoflo déjà na Berlin eza déjà opérationnel donc misala eza ebele ba mariage ba anniversaire ba nini tout déjà siège déjà c'est vandi nzambe merci pe kala mingi te na bamboka mosusu tokosala yango pe po eza mosala bino bolingaki tosalela bino et puis sous équipe na équipe tokosala na bango lokola baloba tokopesa merci surtout na basi oyo baentoure nga yebaki koza entouré na basi ezali likambo ya PTT vraiment donc eza likambo ya PTT entourage na nga otala ke la Reine Nzinga otala ke sensible otala Mimi Selunga otala Mami Ndongala otala Eli Dombe lokola na Ale Angola otala boye ba télévision ebele vraiment oyo ezalaki entouré na photoflo yemei merci mingi peut-être que bazali basia il y a respect c'est pour cela moninga na kati na bango soki te bolingo monanga na kati na talaka ndenge bazongololo bazala ke bele na mukilo yo mais nous faisons seulement notre travail parce que nous salande etingi ngai nazala na milliers na bango sans musala oyo nakoyaka nanga koyeba na bango te parce que mvula pe bele to mikolo bele pe kozala izaleka koleka to mwa na biso pete voilà quoi donc bo soutenir biso sala musala to kende bo parce que c'est nga pena ke baso wa pesa temps mibali wa pesa temps surtout na mboka na Allemagne bo soutenir biso parce que tozana ba chaîne ya kitoko te na Allemagne oyo esala ka musala ko biso sala so bo soutenir biso kende liboso na ba idée na bino na ba conseil na bino surtout to pesa merci na papa Philo mon pépé donc voilà pena bazali ba sponsor officiel ya photoflo ba conseiller officiel ya photoflo lokola poupée Barbie donc qui m'a la Barbie ngapele nina posa la penza ko mudoso Alpha Mies ye moko na ka selo ko so ngo butala na poupée Barbie ye moko ngala ko tulete aza mama le kinanga mertika na yenga akenda na ikuna mengai pena za ko ya ngai eza bongo Alpha Mies ye moko tozana posa ba micro tozana posa ba minda tozana posa tete Teresa ye moko osala yango vraiment c'est moi qui continue toujours pour n'amour donc les Zambais va comme on m'a cassé apprécié pour la pembe na pour ça soutenir na musala oyo je te suis vraiment reconnaissant ma sœur na pour ce sala ou mela libela émission la bino to continuer yango na mbula sika to sala su ebele to bongisi su ebele pour na mbula sika boko separa su ebele na ba émission ebele to ko sala ngo vraiment
ebele lisusu pour te bosepela mpona lelo to soki awa tokozwa bino ntango ebele te mpo toyebi ke live soki ezala eleki ta ebele ezalaka ennuyant to langue donc yango wana botikala malamu bokota mbula ya sika na esi tobi bonne année 2021 prospérité santé malamu force nyonso basi mpo baza na posa mapasa bozwa bakozwa mapasa wana basi nyonso baza posa mapasa bakozwa mais eloko moso nalingi nabakisa bolimbisa mpo tokomi na tosoki na 2021 tokei na 2020 oyebi ke nakoyebisa bato nyonso oyo bazwi basi te bacélibataire nga nalingi nateya siko bacélibataire na bacélibataire nyonso oyo ntango mosusu na baane oyo batikeli kozwa basi te azwi mobali te boyeba oke eza esengo mingi mpo nini 2020 oyo ezalaki ane moko ya mabe soki nzambe apesaki yo mobali te apesaki yo mwasi te sepela mpo ete 2021 nde kuna nde kosepela mpo na 2020 oyo soki ozwi mwasi ozwi coronavirus ozwi mobali ozwi coronavirus yango na 2021 nde wana nde tokozwa vraiment mutu nyonso oyo aza célibataire nzambe akopambola ye yango kalingi nabakisa basi baketu likambo te vraiment bokomela biso bokomela nga na inbox na nga na kotanga yango bacritique na bino baencouragement na bino eza vraiment bienvenu tosepeli mingi mpona siko tosukisi awa bozala vraiment na sante kitoko bomibatela malamu borefléchir mingi na ne oyo afin ke ntango tokota 2021 tokota kitoko mais surtout éviter bapolémique kopense pambapamba mabe mpona baninga donc eza kitoko te bayebi bolamu efutaka kobosala yango te mabe efutaka te mais bolamu efutaka mais bokopesa nzambe raison s'il se botika malamu ce qui est dit à la prochaine bye. Bye.